na siliki na mama tchala mwana azali kolobise soute parce que apanzaka nga sango bi nazana sida ayebisi tamukati pe asona po tamukati asa kufa tamukati ayebisi na bi ah mingana na muso na 2h du matin pour signer contrat parce que mama tchala mwana lobi ozana sida avant signer contrat na signer contrat na faut benga bana tamukata na musaka na ba 2h du matin na maquiller na yeko signer un contrat bi tala makambalo baki na bali nga bakotsa mbere na jimo esi nga na voice wana atanga koma mama mbili otanga itemelo kwa zaki mais bato musu basali ba conférence ne batanga koma nai eza ko ndito moninga lobi boy ezo considérer biso nyoso tout vous comprenez azaki impliqué na kati wana azaki cité na kati wana donc ben oui hein mais non mais gata nga voice nga na sali na tanga koma mama mbili te otanga kombote mais on déplorer ka le fait que bango tout bazui moninga ya kufi l'état bibisi mbongo to bikoza bibisi mbongo ko ba décorer ba sala honneur et puis donc bokoy bokamati mbongo wana $25,000 bokamati bokaboli bolé tango baki kozwa mbongo mwana nga fifi na ngai na Rebi na Manda na Adolphe tozalaki te toyebi pe te mbongo ebimi babengi biso kobenga babi ah mama mbila be ya kozwa mbongo na yo ya collation ba musicien le temps na yo koyoka sango balobi yo bapesaki mama tchala mwana $300 po ndenga atiaki voix na nzembo ya defao na $40 bafutelaki taxi na regrete makasi tapi comment beaucoup sambisa pour sambisa ndeko na nga boy grande dame boy $300 c'est quoi pe bolobi yango eza kitoko te tina mbonga ba matanga bandeko bandeko na ngai moke kufi moninga ya kufi l'état bibisi mbongo to bikoza bibisi mbongo po ba décorer ba sala honneur et puis donc bokoy bokamati mbongo wana $25,000 bokamati bokaboli bolé ata ko pasa ko bandeko na kosenga na bao nyoso bale mbongo yo mbula oyo femesi la te général de tinga ba soda na yo balanda bakanga moko na moko ko samba na bao kuna bakende ofuta mbula oyo femesi la te mi yibi ba votour mi yibi ba chor bino bosali boye bakiliwa esapo na biso nyoso nzela na biso nyoso moninga kufi ba décorer bande et bino boyambi mbongo vous préférez kolia yango ngara ta condamné te parce que bimi mabe amoni yango ACP na moto ki ba pesi ndeko na ye la to kalko ba mapasa ba pesi na $1,000 il ba pesi $300 mais ça linga propre te pour équiter valeurs eza kitoko te et loko aboye fo mais to monya lobi pe ke moya bimela bino molimbo na mowe na matanga kulutu simaro matanga kulutu simaro ba bimisaka $70,000 na franc congolais ezaki pas kulutu nani vekris ouais kamwana $57,000 toke na ministère ba pesa mama tchala mwana $4,500 nzamba azokanga le za dimanche na botama dimanche nga ba pesa nga $2,000 pona yembaki te na boyaki kotia voix na nzembo ya kulutu simaro na yembaki na bité mama tchala mwana le quoi yo so yemba kaka est-ce que papa simaro fois bima na cimetière alanda mama tchala mwana pozo mbongo wana les deux monstres d'amour de ton vivant de votre vivant kandengo vandiboye soki ozate okolinga nani aselo bobsek no bapesa nani aselo bobsek na fi bomi tungisa te bakundanga na poto moni na sina mais comment bon affaire pe okufa ça dit que songa na kufi ba vieux zali corps na ngai fo songa na poto nga faut pas kunanga na poto parce que la lingite mo kona kose quoi na luka suffisant na kene poto non mais gata ka voice na sali na tangi comment maman te otangi kombote mais o déplorer ka le fait que bango tout bazui na bato bazwa ki ya pas ki kasi mena bien ya ngona essuyer mais on a vu maman wana la so respecter tellement est-ce que vous comprendre que surtout babina ngana tanga comme chanter moko na kongo na lobaka tabulei mais tabulei azoka maman wana ba imba dai azana talent moko to ko bepsa wana maloba na bisote donc naza awa na respect na yina ni mo sanate et puis avantage na ngeza lini même soko ti $100,000 awa obi na loba mabe mbilia na ibina ngote mon avantage na nga alingi présenter excuse na TV aloba ipenza ki il faut mais soko singi excuse maman excuse yango wana na soko fifisi wa penza collègue na nga Stone oui mama na fifisi wa na lobi maman na singi excuse voilà
Donc maman wana zo mériter traitement ma bête pas ngai. Non non, mais faut te respecter ta talent. Mindele babi na biso ndenge boza wana lelo rumba inscrite na patrimoine immatériel ya humanité. So biso moto comment se traiter bongo. Hein? Auto bango avati, to koma to ko la mkoloni. Ma soeur, je t'aime beaucoup, tu es ma soeur, mais nazo lo ba na éclairci pour ba comprendre. Bah c'est 4500 $. Na ba franc congolais ba billet 20. Nga ba pienga 2000 $. Parce qu'il y a yembaki na prestation. Alors que surtout que na pe na faut pas pian pour ba pesa plus milliabel parce que yo no travailler kutu mingi na pa na lutumba simaro, c'est ça. Oui, mais na landa ki angote, za makamatanga. Toujours vivre makamata, to vivre kana mbonga matanga te ma chérie. Toujours vivre ma vie na biso muto na kwena nga za nango orgueilliste na bibimisaka te na moi kwena nga. Moi mo pondu na zuna le. Mais ko baby sa réputation ya moninga bo e malamu te. Ba bimisi jalousie bazaka nango na mutema par rapport à mbongo. Mais il y a des fois où ukangabilo na mingongo. Il y a des fois où en tout cas mbule ko sila te boko landana. Ya zoka 4500 $. Babi ya 20 000. Ngana zoka 2000 $. Nzamba zoka nga. Ce qui présente vers qui Sazara va tourner en Rolobandé Zalaka. Bartis c'est Moussouba ba 1000 $, ba 1500 to salaka prestation Bartis c'est belé. Bartis c'est oyo ya folklorique. Manda silike na makasi. Si, $300. Manda chante kutu ba pesa que 500 $. Na matanga oyo. Oui, na matanga oyo. Adolphe Anga ni pe 500. Kutu lela ba bimisi ki mbongo na biso zalaki te. Ba bengi biso ndeko benga ba bi mama. Mais yo kutana na nyolo ba vérité. Ngana kutana ki na Dio Salemba. Kutana ba Dio Salemba ni no sala bo. Di solo pese qui sert na ngai mamu national $300 et panzani bona minoka bato. Et ça la ridicule. Mamu national c'est une femme à sa battante, azali artiste et puis politicienne confirmée à confirmer qui politique na elinga salaka asana bambongo na ye atambola na ba jeep na ye mais siko bo $20 bo pese ki a taxi bo bimé ça on na miso bat. Ngana sepela gite. Bozo mona vérité ali kamwa. So benga Dio Salemba ba aimer bamanda chante bazalaki bayebi solo ndenge le kameli tozalaki te mwana siko na comprendre te du coup ay ko kota likambo na yebaki te nature nango yebaki te fallait ko tuna c'est ça et le bata jibe piana on connaît pas en demander ko tuna la radio papa Simaro aloba mokonzi aliaka ngulu litoyi moko te elingolo bani so ba yebiso litoyi yo yoka pe litoyi yo ngana sepela te de ba pesi $300 et salinga bien te. C'est ma soeur. Après to solo ndenge ni asa lobby papa sinani mungongo ya nani bazwa biso mingongo na defao. Est-ce que quel est le rapport na mingongo na biso o mungongo nzamba pesanga rapport ya matanga defao ezani ezate elingo koloba abimisi wazaka nango na 4 contre nga na kokende siku epa ya wazekwa na koloma wazekwa azaleki na nga na lingaka mingi. Je les respecte beaucoup. Oui, artiste, c'est ba jeune, oh ba sima na biso, na respecte monde ba sara mosala. Mais Félix Wazekwa, azwaka problème na Nairobi. Azaki mimi na biya ko songa te. Ngai na benga jini sana. Lepsi jini sana. Soko linganga nga penda yaya na yo, mama na yo. Yaka noko ko sunga Wazekwa kwa za na problème. Tsana yaki noki a bengi baninga na biso ba Élysée staff na ya Kenya. Bazwela Wazekwa solution kaka na butu moko na azui bien na ya business class à retour. Est-ce que Wazekwa yebi yango ayebi même pas ça na ye témoin. Na comprendre te kaka yi abaluki abandi ko ba makambo ya maîtriser te. Na ye azali intellectuel. Nako katanga mingi mais soko tangi mingi faut ko analyser ka likambo ba ko loba ezate ba kitisanga ba diminuer valeur nanga $1000 ezani. Tandego ozo kitoko wana na bisuki olati $1000 ko représenter quoi? C'est ça. Parce que ba kabelo sto chaka ezaka ba chez ezaka ba 300 ba 400 soko sangisi na bilamba na malasi na nini $1000 ils ont représenté le côté. Tu vois, il fallait atunanga Wazekwa na linga kengi na yebi kita mswaza na damoko parce que année passée ba début alors ba to ça la featuring nga nazaki na tente nazaki déjà na générique yo tozo ça les aki na en place na ko ça la featuring te je vois eza mabete asali na jeune sœur na biso eza bien biso toza ba sœur na ye asa la featuring na asa na mama chara moi asa na Barbara asa na ba sœur na ye nga so na 8 ans te ko ça na sœur ne mususu mais eza te ya ko sambisa nga bandi ko loba na sima ya caméra ke bazwa mingongo na biso toza ba miyibi.
nasepeli na comportement te mama Tchala mwana bolibisanga place vous allez en tout cas frère nanga waze kwa dalinga ko mingi il faut luka o corriger o senga bolimbisi mama Tchala mwana il faut corriger o senga nga bolimbisi na yibi mbongo te bo sambusa kombo na ngai te na amu yibi te nde na yebisa bino naza na ndie na ngara mbongo epele azo soneka makasi mobali na nga ki mobange eza te ya babizu le nyonso nganganga te te nalobi maman a signé d'excuses. Voilà. Donc, maman a mérité traitement ma bête par l'angaï. Non, non. Mais il faut tout respecter le talent. Voilà, j'espère que, excuse, il y a Femme monstre d'amour et comme il présente la destination, la télévision, Karandengue, Maman Biliabel Olinga, qui n'a pas présenté l'excuse et qui n'a à reconnaître, peut-être, à chaque fois qu'il y a pas tant comme on a c'est non, dire naïe, mais à présenter l'excuse de quoi on se sentait qu'il lésait. Alors, Bino Bartiste, peut-être comprendre, on dirait que c'est traité dans l'ordre d'arrivée, Ndeboula Moussala, parce que tu as mis nos sous quoi, au coin on le baraté parce que yo défend la musique. Yo kemba na musique te yo beta makolo na musique te yo yasima baninga na ordre d'arriver aux appels à retard te mais musala ni nango mutayali boso na mokilio ancêtre na biso ya musique na bible comme on a yubal muto azolo baninga na peut-être amasa yubala ce que ça na ba genèse na livre genèse ko donc master yubal en tout cas luka master na yo parce que musala ni so na mokilio mutaya kokutaka bato obandi commerce lelo ba websa dokolo azalaki tout ça qui va dans Azalaki, Moutoubo Azalaki. Au bandit politique, bah, il va Sekedi, Azalaki. Bah, il ok, bah, Lumumba Azalaki. Dans le monde, Moussala Naye, Aya Kokuta Moutouté, Yenda Bandaya. Puis surtout, on a un problème. Car on a moi mabé, na ko condamné à Dieu Salemba parce que bah pesa qui m'a mumbo yoké. $300, nzamba zotala na likolo na ko cité. Na $40, ba futile ke taxi, ba ministre du solo, ngo biso soyebi. Ayaki na taxi pour azangi mutuka te azana mutuka na yebe a préféré na taxi pour batungisa biso trop so azana ba mituka na minene dérangement ezaka mingi yango na ko pesa bango conseil il faut pas tunaka ba benga ka baninga to za biso na biso ba collègue soki likambo za benga moninga mama Tchala mwa to sola kazana numéro nanga akobenga nga lere so alingi ne abenga nga tuna mama ndenge nini eza te ke baba ndako loba biloba ba mungongo nzamba apesa ngai na botama nango. Des fois, ok, na monde gagné. Quand des fois, toi qui as un bon terme, toi qui très bien. C'est ça. Na moi langai, ba matanga nyonso to ba artiste boye bango lelo ezalaka bongo. Balongola ka budget moko apa ya bosek. Et bimaka na ya emeneya. Na ya wemba et bimaka balongola ka budget moko culturel. Budget moko culturel ezaka pona ba artiste oya kufa za artiste quel que soit comédien, musicien, artiste bande konaye ba betele musique. C'est ça. Muto yibi mbongo azate parce que il est qu'il y a des fois azalaki. Papa le qu'il y a des fois azalaki wana mwana nga. Bon poni bazolo bate. Yo moteke ba fandini. Po ba pese ki bango mbongo. Bazo ki mbongo. Ça na yo yebi bazo ki mbongo la koko dévoiler monta bazo ki tita museko sala des zones la famille na bango. Bazo ki mbongo. Tu vois, il faut pas déconner sur l'artiste, c'est pas changer. Donc on se complète dans la vie. Ngan zamba pesa nga bongo kitoko. La muso apesa ba bongo te na pesa ba courage. Ko ngana za na mote. To za ko se compléter. Ko jalouser mongo na nga parce que on a ba qualité belo et mama kasi bina makasi. Eza nzambe. Kasi on va vivre ba zo voir. Kana makasi boy que de masamba. On se voit mutu. C'est la méchanceté ou quoi? Restez. Babimisi. Mais faut que poison peut s'écouter à mon zambi non makasi hein. Mais Zambia confondra toujours bateau bainara baninga dans les vides. Si on a muninga dans les vides, aux autres la muninga les boules dans les vides, yom to ko dans les boules wa. Nga souhaiter ba artiste ni ba mutu nyo so mokino souhaiter ke mabete. Nzambe de oyebi ke même ennemi na yo, on souhaiter liwate. Est-ce que nzamba tindio? C'est ça le problème. Nzamba tindio to souhaiter liwa muninga na yoka opete. C'est méchant. Na kosela na bao nyoso. Balembongo yo. Mbula oyo efemesi la tête. Général des forces, tu as soldat na yo. Balanda bakanga moko na moko ke kosama na bao kuna. Baka na ufuta moko. Mbula oyo efemesi la tête. Mi yibi ba votour. Mi yibi ba chor. Bino kosali. Babimisi. Faut baka na moko ba bobi ke poison peut s'écouter à mon zambi non makasi hein. Mais Zambia confondra toujours bateau bainara baninga
dans le vide. On a siliki na match na moi nazayi ko lobise souté parce que apanza nga sangobi nazana sida. Ayebisi tamukati pe asona po tamukati asa kufa. Tamukati ayebisi ngabi ah menga na lamuso na 2h du matin pour signer contrat parce que maman tchala mona lobi ozana sida. Avant signer contrat, na signer contrat na fo benga bani. Tamukati na musaka na ba 2h du matin na maquiller na ko signer le contrat bi tala makambalo baki na. Je suis sauvé. Je suis